pardon ils a bien pour reconnaître que ça qui m'a bien. Le pardon ils a bien et surtout pour la maman bolimbisa za ka mwana bino donc nzoko lemba minu na été. Donc le quoi c'est pardon donc to limbisa et mais ngana obeta ka c'était. Pardon ko za ba Facebook. Eza ba emisusu ba bi ko tanga te. Eza ba emisusu ba comprendre ma comité. Donc il faut à ça la vidéo pour ba wana o baza na difficulté autant à comprendre ma kambu là ba ko ka vidéo wana pardon ba uzana facilité à comprendre maman message ya PC donc gogan mutuna tembe na bi kenda bo kolanda ngai pe olanda nga déjà donc des ana yo mekana ko sunga ba mama wana na bandeko wana o ba yebi ko tanga te o baza ba comprendre un message bien te ya makomi donc il faut ça la bango moi vidéo et ça bien on a besoin déjà olimbisama donc des aboué to limbisio na biso ba to comprendre que na message na ko ma to limbisio c'était ça na bateau o ba comprendre message wana te ba msu ba wina kaka il faut ça ka vidéo wa pena gogan motu na tembe héritier il faut ça ka vidéo pour ba wana ba ko comprendre que héritier moi na biso 5 biso pardon héritier li na biso 5 biso pardon héritier nous na biso 5 biso pardon. Bonjour et bon dimanche na bino tuba et bozuli bakuya kolanda ngai na cleboa.com. Quant à moi naza ko saluer ba konzi ya Cleboa de la nation Pichu Mangaya frère chéri moi c'est Pembe le roi au Pakistan Freddy Akimbe mon ve mbote siko zali Edi Akimbe mon ve mbote siko zali Christian Gama masa na ngai do yo pe noza yanga pene ya mutema Ange Akimbe na bosanité yo za fait na ngwela nga ba plan do na ko bosa noté yo okoki koloba nini na pardon oyo goga sengi. Ouais, pardon ils a bien pour reconnaître que ça qui m'a bien. Le pardon ils a bien et surtout pour la maman bolimbisa za ka mwana bino donc nzoko lemba minu na été. Donc le quoi sengi pardon donc to limbisa et mais ngana obeta ka c'était. Pardon ko za ba Facebook. Eza ba emisusu ba bi ko tanga te. Eza ba emisusu ba comprendre ma comité. Donc il faut à ça la vidéo pour ba wana o baza na difficulté autant à comprendre ma kambu là ba ko ka vidéo wana pardon ba uzana facilité à comprendre maman message ya PC donc gogan mutuna tembe na bi kenda bo kolanda ngai pe olanda nga déjà donc des ana yo mekana ko sunga ba mama wana na bandeko wana o ba yebi ko tanga te o baza ba comprendre un message bien te ya makomi donc il faut ça la bango moi vidéo et ça bien aussi vidéo na ya pardon sali yango au poster yango na chaîne batutu batali ba yoki pardon na po nda bo ça déjà olimbisama donc des aboué to limbisio na biso ba to comprendre que na message na ko ma to limbisio c'était ça na bateau o ba comprendre message wana te ba msu ba wina kaka il faut ça ka vidéo wa pena gogan motu na tembe héritier il faut ça ka vidéo pour ba wana ba ko comprendre que héritier moi na biso 5 biso pardon héritier li na biso 5 biso pardon héritier nous na biso 5 biso pardon ba fidèle kamunini ko déjà pardon ezala akomi ezala asali nango soke mission pardon ezala pardon ouais pardon ezala pardon échanger te parce que par rapport ya nini ezala batu misusu baza batu ba yebi ko tanga te au moins ayebi ko tanga ma comprendre ma combien na bien te vous comprenez yango ke esenga moi vidéo la vidéo les cas bazo batali asenga ki pardon moi pe succès na ezongi na nkande zalaki comme na ezongi nkande za likolo oh siko yo pona yo zo bakena minute goga succès zate te wa bana kosote na minute goga la flèche ne likonga ne za likolo mais likonga était na si la poso ça le mo boy na passé matisa yango kitisi odo il faut ça tout ozokelo kwana o façon kana elo mususu donc il faut venir gogal binanda azabo na yo siko ndenge gogaza wana vraiment na ninga beta ba retirada donc o baki goga na mitu azana succès te ata mo te na mitu na succès te na mitu gogal pina ngano na fanatique numéro 00 na mitu gogal pina likonga peza ata na si donc le quoi azola nanga na minute gogan
loko zo na minute sala vidéo ko koma na Facebook eza na ba ne loko med fois ko koma Facebook eza te ke o komi mutu no sto tanga eza bato ba yebi ko tanga te na Facebook bazaka wana pour la ko mi ba photo bato eza ba miso yebi ko tanga yebi ko comprendre message le ki wana te donc pour na ngai bandela pardon sala ngata à live et ça bien. Et ça bien Makas Gogan, Yosa Yabiso Motuna Tembe, Gogan, la Pulga. Donc, et ça bien vraiment bien. Ok, Touré, tu as fait une approche à Toeba, impression par rapport à Innocent. Innocent B, tout le monde qui est succès et comme ici moi, orgueilleux, qui est rôle par rapport à la carrière à Innocent B. Bon, pour la carrière Innocent jeune talent, donc on a CPLA nae, mais nenga komo ke na ba mikolo ya mboka oyo eza vena bien te succès 1 et maitara mutu likolo succès pe kitsa mutu yo finga bato okepto ko finga bato nyonso to bali o kinilingaka mais kino ka yango mutu wacha maboko la o finga bango abateka inosa finga mutu kingani boy baseni babwakisio o kitimba mo nasi na miso na koso te inosa na se donc le quoi est abanana na mutu abanana el professeur donc au banana au final fallait abeta musique na New City inosa c'est rano ba que tu na maternelle bon oyo nzama pambolio merci Albert Mboyo amoliso na miso ba atuali ba peso chance le gros a déjà étoile la musique ba peso chance te mais quand on mwana wa bunda nan obundi obeti liboso obeti imbale simbi ali omo bude ba tu ba banda musique liboso na o donc n'est-ce pas comme la Bill ou avec un finga net Bill innocent finga Bill innocent ndazana ko finga Bill Bill ndazana abeta ba Stade de France abeta ba double Zénith moko na tala ki bien que Bill wana beta stade maintenant on attaque pas ouera abeta stade na carrière solo ya yemo côté big ndot abeta onde na sima ouera son te ko beta na sima mutu eza likambute on comprend ngabe na kokepe ye pas bete na sima mututi nani abeta na sima Wizkid na Paris abeta na sima Wizkid donc abeta na sima mutu za ngwa likambute zanya ki abeti abili sabiso on comprend bila sabiso opération dragon ko binisa wana bien que ko binisa wana eza ko binisa na sima ya Weranson siko lelo ba yo pezo beta big ntona zo beta te c'est ça bila abito beta kibota awa kibota e bilise batu on comprend et de ndaka saba simbango saba simbango par rapport à la carrière ya Innocent B ozo reprocher nini Innocent ndeko na ngai frère na ngai to ba congolais ndeko na ngai kolinga kokota ba gena ba mikolo te on comprend po ya ba méthode tout sala kitsa yo Olanda donc kolinga kokota ba gena ba mikolo te ya bien te au finga fali mabe au finga bin mabe si au déborde au finga pena kofi na kei donc na ministre moto koki okanga Innocent azate na ndole mais na akela ke politesse bo akela poani akela ke politesse bo so koke la musique to iba fali ba kenda na musique ba maestro Fabrice ba kenda ba musique ba faire gola ba kenda ba musique Holanda koke no eza ngapela ko beta pele na kei na kela te funa ndo démarrer ba mikolo tout na bali banana kofiti na ndo kitatina mwana suka na ndibe no kita yo asiko demana bena bango na kei ya ngwa le ba okipe ngai ba fulinga mama na kei donc bien Bill venant na sengo pardon vraiment vena ngai kokipe mwana na te yo la obeta ba intervention rapide yena mukila zakate la obeta baba ya yo bingakala ba demi demi uta na BBP ayo côté eza normal ba ke ayo ko peso beta te ayo ko peso beta te do eza normal donc face à makasi le quoi pe mundela a pousse mboka mukila ko mupela musika makasi akota kala internet beta ba kombo na yo amona ke par magas no so ebimana ba conseil no beta ba double Zénith so beta ebimana bilo binisa mboko tara depuis intervention rapide si oyo longa maison mère obinisa mboko pour animateur mota kokaina o ko kipe pe chwana te zela nini
animateur mota kokai naye Basse Léo Scram Bazana Poutine plus 10 papa mapasa za wana yo baki na Congo ka biki ntona tamu batutu kaluto te bango wapi bajuna mumba fote bango wapi ba wilo longomba baza no te bango wapi ba G5 tipo yo te bango wapi na bien batutu tangi bakomana beta wapi babeta bango suite jina mafa komane parisien c'est le Scram auto zo ba trophée mi balé aux États-Unis trophée ngo abeti ndule nini trophée c'est le azu abeti ndule nini ah et moi na po ya muta polémique trophée ngo abeti ndule nini abeti c'est le abeti ah et moi na po yo bako sabilo kwa ba mike boy nini bato fa sa ba simanda kute ngapela ngo beta ngape ya nini afona ngape boy ya 2 minutes 3 minutes ale bu et puis si ali va pesa ngape trophée États-Unis za ya faux en États-Unis na kati ya Californie za ya faux Californie gamte komba trophée nini o va pesier ah et ça va linza la tomate le va pesier eh moi na po yo tala kolingate wa mukolo kolingate ba ndo kosa yo pa pamba ba ndo kosa yo va pesier trophée to fa tu es muta ba trophée c'est fali aya ba trophée na Afrique azobeta parce qu'on a kin innocent fois ça la net nini pauvre ma bondi maeke ye azobeta bon lakini asane lote azaka ndeka respect na mikolo azaka mnione gez mawote respect Holanda gez a respect gez a wotsi ko finga mukolo te ke yani nango banana ngabwe atsuko sangote donc innocent soka cheka respect na musana yo maka ke likolo makasi innocent longana matalité bana go moza ngwana photo sa mikolo so na goma mlingo photo sa mikolo te ato na capitale batona capitaine ato to saba mbiaka okuti ba ona musala wana kuyano ka puku mo alobi lobi na mdula ngo babenga ngo ba guerre à musique eza ba guerre moko ba guerre à musique koko aussi la te ye ba guerre na musique face na ba nego di maya ba gez mawote ba gez fabulous face ba guerre na bango face ba guerre na falite oh fali na bo fali ba betara na trace innocent tautsuko kanga trace une semaine premier na itata omoko siko il faut kaka ko comparer bango za mabete na Afrique mobimba to yebina biso ka numéro 1 c'est Fally Ipupa na nini na ndulet oh mon numéro 1 c'est Fally donc ocha Fally ocha été Fally gagné numéro 1 ata innocent na sana yebe OK Fally na boy a numéro 1 et conseil nini européen na innocent na carrière na oyazana bo c'est tellement munene makasi conseil ni européen na pour na carrière nga conseil na plus aka innocent ya wa ngai innocent débrouiller musique ne kitoko abeta ba ozobeta mabe abeta ba adébrouiller kate atayo moko moto azobeta na Paris azobeta na ba whisky dozobenga ke azo débrouiller musique atayo moko na bien adébrouiller kati poso na bike abeta la musique bien wana c'est ça ka lekina ba Fally adébrouiller ka na mission na carrière azo débrouiller ndule adébrouiller ne kitoko ba nzemno ça ka bien donc et là on a les pas na au moins na mai na ngai so na be ko ba Kiswahili mais na bete lo Kiswahili lo kata Kiswahili nga ba na Holanda moi na poyo mais bete on ta lingala alors moi na mai na ngai innocent et là on a les pas na respect kana mikolo ba mbote na nga na pesi de la nation na pesi mbote siko zali bituma ngaya mbote siko zali moi sa pembe le roi chocolat mbote siko zali na bosanité Freddy Akimbe mbote mauvais les Belges Freddy Akimbe mbote Christian Gama mbote yaya na ngai mninga mbote mauvais Freddy Akimbe salopard